que ça va chez vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Merci en tout cas à abonnés fidèles, abonnés au Bazara toujours présent. Et à Kolanda ba émission na biso en tout cas. Merci na confiance au Bopé Sabiso. Merci na ba like na bino. Merci na ba commentaire na bino, ba partage na bino. En tout cas, ça la vrai kitoko. Merci en tout cas na lela bino, il y a trop. Na linga bino fort. En tout cas, merci na confiance au Bopé Sabiso. J'espère que bomoni déjà titre wana Koffi Olomide. Bisson Stobi Koffi Olomide concert, ils allaient qui annulé. Ils allaient qui annulé. En tout cas, c'était vraiment pénible. Batumsu balobi Cindy a sali crise. Batumsu balobi Koffi Olomide tension ekiti. Batumsu balobi que non, c'est du karma. Donc Owana vraiment ils a vraiment karma parce que boyebi déjà histoire wana. Alors dans cette nouvelle vidéo, il y a mon Koffi Olomide, il y a Nazoloba. Donc, j'ai la vidéo. Et puis, je vais mettre aussi la vidéo de l'ex-femme Madova, de l'ex-femme de Montana, Madova. Bon, il y a somo, oyoye alobi nakati, et il y a vidéo oyo. Bah, si il y a un musicien, tout le monde a encore, moi, c'est un musicien, bah, c'est un musicien. Ok. Tout le monde a un bango karaboye. Mais tu éviter mahamunini oyo bango ba endura kana mariage na bango. En tout cas, il y a de révélations dans cette vidéo, surtout ya Madova wana. Lelo tout le monde peut condamner Ali à boy libala, tika ki mobali, boy na boy. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors Alia, depuis toyebaye atika ko ça la sortie médiatique te. Depuis toyebaye atika ko ça la sortie médiatique te pour expliquer ba salinga boye ba lobby boy non atika ko ça bongo te. Alors ma vidéo on a proposé bino bon mekana kolanda tolanda non tina sukanga na bino s'il vous plaît, ne zappez pas, ne bougez pas. Alors Koffi Olomide et puis si passe, oui ça fera très mal parce que ils ont l'oko préparé qui ont déjà ils l'oko a chaki na motema que concert et robeta malheureusement ils ont annulé. Alors, pourquoi Boyeba, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il y a deux vidéos là-dedans. Nakatia, tout au long de l'émission, il y a d'autres vidéos où on a lobby AAT, bino boko découvrir en gros together, découvrir en together, bino. Alors, merci beaucoup na batonyo baza fidèle ya chaîne Bisso, batonyo balingi chaîne Bisso, batonyo baza vraiment fidèle la chaîne Oyo. Merci, tu as besoin de la publicité. Vous en avez pour ça tout travail en collaboration. N'hésite pas surtout de nous contacter. Contacte-nous, partage la vidéo, aimez et partagez. En tout cas, sans plus tarder, télévision et radio te. Là, il y a une image à Koffi. Il y a une passe. Et puis si passe le bela Koffi et ça linga vraiment passe. Et c'est le moment aussi c'est le moment passe. Il y a beaucoup de gens bah c'est pelé. Ba tu belé ba sepeli ba lobi ke Koffi Olomide ba lobi ke non Koffi Olomide azui afutika karma na ye. Koffi Olomide azui afutika karma parce que asala pe batu e belé batu musu ba lobi ke non a sepela ki komona concert ya fait rigolo ndenge za ki fulte. Donc, alimisa actualité. Hey, Congolais. Alimisa actualité. Patati patata. Alors, sans plus tarder, la bino, bolanda toutes ces vidéos que je vais vous proposer. Et puis, bino, torozonga, tout juste après pour commenter. Alors, sans plus tarder, let's go. L'humain a du mérite. L'être humain a du talent. Il y a des matins, quand je me réveille, j'ai envie d'applaudir pour l'homme. Vous savez, celui qui a imaginé le fond de teint, celui qui a imaginé le maquillage, le make-up, l'homme qui a imaginé les hauts talons, l'homme qui a imaginé les manteaux, a du mérite. Quand j'étais élève avec mes camarades, souvent à la récré, on s'amusait à dire du mal de notre professeur, de notre maître, de notre moniteur.
Mais c'était notre maître. C'était lui qui nous donnait le savoir. Il est facile de se livrer à la haine, à la critique, à la caricature, à l'insulte. Mais vous ne verrez jamais Bill Gates, Bezos, Bernard Arnault. Vous ne verrez jamais la reine d'Angleterre. Aujourd'hui, c'est le roi Charles. Insulter les gens. Moi, je pense que c'est parce qu'ils sont supérieurs. Et je pense que ceux qui ne se livrent qu'à l'insulte, à la caricature, à la démesure, c'est parce qu'ils souffrent du syndrome d'infériorité. Et vous avez remarqué, ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont devant, ne perdent pas leur temps à chercher à répondre. Aujourd'hui, tous les humains sont égaux dans TikTok. TikTok a été créé à la base pour divertir, pour découvrir, pour qu'il y ait une convergence des cultures, d'intelligence, de façon de penser. TikTok, c'était ça. Il ne faut pas que les déviations aujourd'hui sur TikTok prennent le dessus. Moi, je n'ai pas de leçon à donner, mais je ne peux pas m'empêcher de réfléchir. Je vous conseille d'être celui qu'on imite, celui qui sert de modèle, celui à qui on se réfère et à qui on s'est référé, que le contraire. Bonne santé. Je vous envoie de la lumière. Mwinda. Montu afandi à se concentrer sur la force nyonso azui bata sangisi abeta concert annulé bata ba lobby pe lisusu keza ba je ya vieille moko parce que azaki na besoin aboma actualité ya Ferregola. Parce que au kanisa ke vient ko s'appelle au moins bon. D'accord, ça là, est capable de tout. On m'a tout ça. À Monique faire un petit concert bata passer belé. Pas bon maka actualité. Ouais bah et le voyage retard ça ba arena. Ouais bah que m'tali bosso visiter ba sala arena yé. Yeko yim to kenda pena na Paris la défense arena faga beta. Beta fongola pe billetterie ba ni la pe. Si quoi za na kanda nango ya mabi. Ya mabe. Akoki posa lelo ko moka ningi wana. Nde to zaboy. To lobby te ke ba annulé mais les bruits courts que concert eza billetterie na minute billetterie kangami totali na nini na site na bango billetterie ekangami ekangami dans son somba billets sont refusés. Oui, voilà et on ba to abi concert eza annulé likolo ya nini producteur ayepa na ye bazo sola aotala moi si yebeti likofi parce que c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il a trouvé malheur. Nande ni yem tazu mzele ne bien boyé à santara moi so na zong c'est bébé moi si comment on peut c'est yo ndimi ke Ali abenga bébé te abenga je crois. Tu crois ou on croit? Ben je suis sûr parce que tu vas vendre babo tabana boy yo ndimi ke tata na mukona pa Ali abenga bébé te Ali akoli na poto moi na Kishasa benge bébé Ali abenga bébé uta awa nga bébé na yeba bana 1995 bébé maman lo baebi mi pa na yo bi pa ya mutu musu mais asa lo kuta vraiment lo kuta mito Ali abenga bébé te abi ba benge bébé pa mama si mais vraiment bébé quoi bon bébé sikoyo ba nile hippodrome ba siko ba nile hippodrome pour ça na bino ki bébé bien pour pesa na ba bisi bien ba pesi bino siko tambo sa nyonso bébé ke yo lo ba makambo na ba na concert wana ezalani na ba kino ezalani oyeba ke ondeni bon na mona eka modèle ya kendela na bato et simbate akoma il n'est pas heureux parce que il a senti qu'il a perdu quelque chose de fort, c'est sa femme. Ce vieux-là a perdu la femme qu'il aimait. Qu'il aimait sincèrement. Cette femme s'est combattue pour lui. Bah, sa interdiction en beaucoup 10 ans. Moi, c'est fan de Azo qui ne kichassa Azo Zonga. Azo Leba Fouka. Moi, c'est Bundeli. Surtout dans la période de ma violence. Mais Souka a payé moi, c'est en monnaie de singe. Mon maman allait à deux fois soit fan de Boulara, a regretté peut-être bah il faut l'énergie à bimisa n'attend. À ça là, à énergie, à quoi regretter parce que ça là quand on prend papa banaï. Papa bananda bimana ide, abimana etente. Pourquoi bimana etente comment tu finga na mwana? Par conséquence, il paye les pots cassés en haut. Il peut domaniler. A payé ma pots cassés. Ce sont des pots cassés qui l'ont entré des. Azo payé tout se paye ici bas. Ouais ralobango tout se paye ici bas. Parce que na ma belité. On est bandi, on c'est que le commencement. Na ça vient donc ya mwindo ali rabat. Ba olibalete.
Balé. Balé. Nzela wana olia comme c'est pas na suka. Tellement bien, viona azap na si on wana vienanga aza profession na ye eza c'est maltraiter les femmes. Yo viana on dit que abeti moi si tu na niveau moi ça quoi kao na c'est à kao à violer. T'es pas jusque là. Oh, ya viva bongo. Abeti moi c'est à quoi kao. Mais na suka lali. Na c'est à kao. Asaba mama ndingwana. Wana te. Biso touti kuna. Soki ovandi une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, en tout cas, oza à féliciter. Ezana basi ya ba musicien misusu kutu mibali ba pinzana bambongo lokola papa wanate me bazo kima mabala. Ozomona mutu penza mpongo yango yo nyonso otolukaka tiki yango. Mutu abongo li ozana soki ozata na numero na yo bengi otuna atako tuna koya kofinga bongo eske libala oya yo ozana kimia ti ozofinga mama wana. Franchement, na yebisi yo, na yo pe na uti kuna. Bato bazo finga ele msupe babundisa ki ye na libala. Na ye ele msupe bazalaki ba makangwa mobali na ye. Me koloba kaka, bazwa obacha o wana. Eske koko vanda ta inane? Non. Biso to uti kuna na yebisi yo to bima. Me soko teka video, batu bazo loba, batu bazo finga. On dirait zalaka na prison. Oh non! Soko moni ndeko mwasi atiki mobali kitoko. Atiki mobali ya mbongo. Alors soki olingi, yo peke no mona na yo. Pourquoi ko finga? Nga alia aza moninga nanga aza camarade nangai touti na ye biso na biso basa ba musicien mais eza facile te ko vivre na mon pas de musicien oyo aza bogar aza na mbongo na succès. Maman za camarade ya mama alia. Oui. OK, tikolo bobo mama. Kabali solo. Na kobeta masolo te na sepeli na ba sujet na bino na ye kolobaka nde na bato bazo finga po biso pe ba finga biso tilelo a otiaka video boye ba bandi ko démoraliser yo na niveau moko zana idete mais ba yebite pourquoi olongwe kuna ba yebite musicien ti na ba tamoko boye en tout cas ba ozanga basi pour modèle ba traitaka basi il faut ozala vraiment na grand cœur. Ozala na grand cœur biso to boti bana mikolo to ziba koko ce n'est pas du tout facile. Ngai na lobaka alia bravo. Alia bravo. Bokozela ka yebolamba bolia koyati. Biso nyoso to kanga minoko na biso pona respect ya bana bana bakoli ba respect pe kaka ya bango papa yango misala basala ka bazo mériter te koya ko sabola bango. Mais bango moko bazangi kimia eloko ezo kamsa ngai. Mona. Mama tuni mabete limbisanga mama parce que to sala analyse yo sikoza ki mwasi ya musicien nini yo mama te place wana soko tali na ba commentaire batu ba yebi ba ko commenter moi na lo baboyeza te ba o ba yebi nde na lo baboyena kombo wana ba yebi ba ko commenter. OK ba ngona de ba banyo commenter voilà. Okay. Mais eza facilité biso ba oyo to ya vraiment toza vraiment wana te pona koluka ko sali personnalité ya mibali yango mais bato ba libanda ba yebite comment basi ya ba musicien oyo tozolo ba basi oyo ba musicien ya ndako ba vanda neti nga na vanda plus de 25 ans na libala mais ozopona donc okanga motema ti okokite o lâcher. Boti ko finga mama dia boyebite so bati wana lemsu yo zaka libanda o sepelaka po zaka libanda so ba kotisi yo landako o vanda ta inanete mais il faut que pesa vraiment bravo na mama dia sali bane o ya sali il faut que pesa bravo neti la babiso to ya libala liboso ba mama dia ba bravo po eza facile te kozala mwasi ya musicien eza vraiment facile te. Botika parce que monde wana eza monde moko kokate donc izala no wana kaka batu misusu bako kumisa mwasi intel mais yo moko na cœur na yo yebike oza kimia te
basi misuba yaka kolinga mibala yango ya biso bango moko basi misusu mibali bakenda olinga bango donc ozomona kosutuka ka boye basi bayembaki entel osutuka boye basi bayembaki entel yo mo mutokange okangeli bana no nzela eza yete eza mwasi na zana ndaku te kutu yola mwasi na ndaku fo bozala ka play petit fo bayaka na palais po bazo profiter na mbonga père na bango bolingo esilaka nango bolingo esilaka bosalika bino mo boloba fuya bolingo kasi bino mo boloba mwana fuya bolingo sikola bobwenda mobali fuya bolingo bo mafuyi po chika ka fuya ke no profiter pe na rosé ya mai papa na ye ayepe ko to profiter pe mama na bogele rosé ya mai bino ba mama bobomba ka bana poani bino ba mama bokanga ka bana poani ndo bosaba mama moko bosaba mayele te ba mama o bozalaka bo profiter bo ka pe moi conseil na tongo mama o azalaka obwani na mobali no ziba no kangi bosaka ba mayele te o kipaka mwana te banda bala mwasi ba yo mokanga mwana na yo lo bane tata boya bana yo mokangi bana na yo tika bana bazali boke papa na bango bolingo esili bosala ki fuye ya bolingo e tika fuye profiter ali ya mtaboya ka bana na bana ndako wana siko to continue époque alia aboti bana na avona na bana na libala na ye na pasi na bisengo na ye afungola ni live ni le loka lobate ni aleka na mission ni amwasi ma fungola ka live te ka ndenge ex na banda ko mama bimaga suka ko be na balcon asuka le bino na balcon type divorce salami type babwani na bona mobile mage papa divorce tozana ngote asuka ka na balcon a dépasser ma limite te siko moi sa bongo to côté lete poani muto lobaka na ete même juge ayoka ka dema toy biso to kaka ya papa si mais mama na to yoka ngote papa si pe fala vanda yazo kaka abimisaka mwasi na mabe bongo to yebite biso nyoso na mokili to tela toza bana mikete biso nyoso na mokili to yebi mobali soka bwani na mwasi za na raison mobali aka kokoma kotonga mwasi abimisa mwasi na ka batu bayina mwasi na po yede aza na mwasi mususu po batu bakomisa mwasi na ewana malamu ayini sa mwasi ya liboso epa ya batu kazalaka mabe nana yebi ngote bo vivre le monde nini nana yebi ngote mibali babimisa basi mabe soka lingi mwasi ne mso zelo raison amoko solo makambo po batu bayina yo po basepela na mwasi na ele ba mona zala mwasi na mais oui ya nyoko la kaye to yebi ngote bala biteke mama ali apaza kana bolamu na ndako Koffi Olomide azaki pe na mabene na ba comportement na pe basi mususu ne pe biso basi mususu na ba comportement na koza pe impoli mobala linga na impolitesse sante fona changer na koza apela musu mal bouche na koza la musu pe na ebola matebela musu comportement na nga tout ça là donc tu peux vendre na mabala bongo donc il faut vendre ka to vendre kaka Et voilà, j'espère que bisounya soto lundi Koffi Olomide, ça fait très mal franchement et ça l'a vraiment passé comme on a mutu bozaki en couple bondo benga na bébé bondo benga na chéri mais lelo oyo mutu na mutu akomosa la vie na ye mutu na mutu akomi koluka makambo na ye eza vraiment hésité franchement ezaka hésité c'est vraiment pas facile mais eloko oyo Madova ex mwasi ya Montana eloko alobi eza très important. C'est vraiment très important. Et ça vraiment très important. Alobi basi o bafanda na mabala na ba musicien. En tout cas bakanga mitema. Lelo on peut condamner Alia que aboyaki mobali asala ki boye na boye mais Alia nana bima na silence te hein. Tout le monde a Koffi abima expliquer biso que ya moko azaki ye moko mwasi asundoli e patata mais totikala komona te Alia aleka na ba réseaux sociaux donc a préféra afana na calme na makambo wana ba musiciens surtout ya biso ya Congo surtout ba musiciens en kala bazalaka bato basi moko te au moins lelo ba musiciens bakoma moi fidèle au moins on a représenté bino mwasi moko ti lelo neti ba faire ego là ana mwasi moko ti lelo to yebika na mwasi na ye wana
Fali pour papé toyebi kana mwasi na ye wana malgré bazaza pela ba basi mususu pembeni mais quand même eza différent na ba musicien akala pour ba papa oyo mbana bazaki na basi ebele ba bota des autres ba Koffi Olomide ba bota ba musicien so akala ka toyebi ke ba bota pour na kala ezalaka musicien égal succès égal mbongo égal basi ebele kolata na kala ezalaki bongo mais lelo réalité auto mona lelo ce n'est pas la même chose. Na kala bato bando za na basi ebele bana ebele mais lelo surtout na kala bato bando bota vraiment ebele mais lelo auto comme mona bato ba bota na modération bato bazo bota na modération parce que monde eza ko évoluer na kala bando bota biso ba 10 ba 15 ba 12 bando bota biso mais aujourd'hui eza ndenge moko te lelo eza ndenge moko te lelo mambo eza totalement différent. Alors basi o ba musicien o ba endurant na mabala eza peu facilité pour mutu soka vivre événement te soka expliquer au comprendre te il y a d'autres événements il faut yo moko o vivre mo ndoko comprendre que te mambo ezali ce qui m'explique, peut-être au comprendre l'explication, mais qu'au vivre en haut, n'est-ce que maman n'a problème. Vous comprenez? Qu'au vivre en haut, n'est maman n'a problème. C'est ça le problème. Alors, ça fait très mal. Lelo, liba les sili. Madova Lobi, Ali à sa camarade, il y a d'autres choses. On a kolobate. Oui, à kolobate parce que il y a d'autres choses au on a télévision. Il y a des gens qui mibali au bazalara, baboyani na mwasi, mais au moins na yene mutu ya liboso. Au moins na yene mutu ya liboso, ya koya ko expliquer bat, ko pesa bat explication. Au moins ni ngai boye na boye. Boye na boye, moi si wana kutu, akomi koloba mabe a partenaire na ye. Il y a des gens comme ça. Akomi koloba mabe a partenaire na ye. Mi ba msu baza bongo. Ako sosola moi si surtout so bakabwani moi si surtout mi bala ba congolais. Bango bazala aka moi si salité, sale fille. Mi bala ya ba congolais soki akabwani na moi si. Pona ya mona ka basi so bazaka sale. Moi si salité, moi si salité, moi si salité, moi si salité. Bon, bazara bongo. Basi nyezo bazara salité. Mais il y a d'autres hommes, hein, oba mature. Soka kaboni na mobile. Toi kaboni na moi sinaï. Obeta di solo te kaboni dans les silences. Mutu na mutu sa la vie na ye mutu na kwa na ye. Dans les silences. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ce qui me belle, nous sommes à la bongo, n'engeza bien ma casse. Au kaboy na moi si, au fandi no calme. Au kaboy na moi si, au fandi na yo calme. N'engeza la bien. Mais totika la alia, totika comment na alia te. Totika comment était quoi paraître pour nous dire que boy na boy. Totika comment était. Azapena ma bene, je n'ai pas dit que Aza saint au sainte. Non non non. Na bi bongote. Alors, mamboyo mambo ya bolingwa bato oyo ezara compliqué. Nga ce qu'on a lingana comprendre de bato balobaka Alia son seul amour Koffi Olomide son seul amour c'est Alia mwasi na ye Alia ne mwasi na ye alinga na motema mobimba boy na boy. Mais vous tirez non qu'on s'est trompé. Avant Alia qui vous dit que non c'est son seul amour. Koffi Olomide yemba basi ni nyonso. Mama ba mino yemba ete Mama do abota na basi ebele. Et ça que bango na bolingo na bango bazwa ki temps pe bazaki visible trop. Ayemba ki est trop. Baboti pe bana pe bazaki bana pe
bana pe bazaki visible trop abane ko présenter bana en tout cas vraiment Kofi oui amour na ena alia bando mona keno bazaki epi bando mona keno bazalaki epi na mobali na ye na famille na ye mais lelo baza surtout que date ils ne sont pas ensemble alors bon mais toi ne loko toko lobate toi ne loko toko lobate eza nango destin soki bato bayebaka ke soki na bali moi so toko divorcer ce n'est pas tout le monde nde balinga babala c'est pas tout le monde nde balinga bakenda libala never never c'est pas tout le monde nde balinga bakenda libala c'est pas tout le monde pour ça oyebi ke non ngana moto toko divorcer siko yo okoninga kosangaje na bolingo na poani okosangaje te parce que oyebi ke bolingo oyo eza ngo bolingo apata punya bolingo oyo eza ngo bolingo ya pata punya et osimba nango te. Alors merci beaucoup na bino bato bolandaka biso, merci na ba abonné fidèle ya Bibi Shumbombo officiel, merci na ba like na bino, merci na ba commentaire na bino bozalaka awa pona ko commenter espace eza wana pona bino bo liker, bo commenter sans oublier la cloche de notification. Partagez massivement nos vidéos, aimez et aussi la biso vrai qui tout espace commentaire eza bino bato bele ba bige non Kofi Olomide aza humilié, Kofi Olomide aza humilié car mandé zongele. Oui, ama asala bat ma bébé, bat belé pe ba témoignage na ya ma bé et belé. Mais mutabate la gezara nzambe. Mo ki non pesa compliqué bat o ba sala bat ma bébé. Mais bat on peut bon vivre ka. Na comprendre phénomène en hauteur. Au moins que non mutasala bat ma bébé la nyokola bat. Il continue à vivre. À son vivre, vie normale. Mais ça n'a pas tout malamu. Mais, aux Antilles, vie tellement compliqué. Alors, merci beaucoup les amoureux de Bibi Shumbombo officiel. Nayebi ki bozaki belé la chaîne na biso YouTube. Merci na confiance na biso, merci na confiance na bino, merci na appel na bino, merci na ba suggestion na bino. Merci en tout cas, merci. Vous partagez massivement ma vidéo, na biso, vous aimez, et comme ça la biso vrai kitoko. Merci na appel na bino, bato babenga biso pour nako babenga biso en tout cas, merci en tout cas. Bye et à la prochaine.